savez qu'il s'agit maintenant de la dernière étape. Il s'agit maintenant. Na pesa bino lisenge ya suka boyebi ke tokome na tango ya suka kambo ezali tosisa likanisi wana lobi na ntongo na lelo kasi likambo etali liloba na suka ya liloba na nzambe mosala ya suka ya nzambe ezali bangongo ya suka mpenza ekoma na suka bongo boye na nkolo na biso ebelema bayembi loyembo esimbi ngai na motema kala mingi te tokosanzola nkolo na biso ngolu na ye na bolamu na ye kuna na bantoma ntango ngongo oyo ekosila tokoyemba kuna nanu toyemba te tokomisa nzambe na biso elongo nayokisi na ntongo na lelo ndeko Branham alobaki munguna bakubaka ye na se ntango eklesia ekomata likolo mutuna ezangi eyano nalingi natanga buku na bikangelo page 57 Apocalypse 12 7 à 9 mofundi ya bandeko kuna na likolo bakubwaka ye sima na kunetoma na eklesia eklesia ekomata satana akokita akokweta kokita kiti akokita na motelemele kristo bakobenga nyama na yauli ezali liteyo ya milimo kati na boloko ndeko Branham azokoma na busukisi asakoli ete ngonga ekozala wapi sango malamu ekoteyama lisusu kasi bamosusu bakokoma bandimi te pamba te ntango na ngolu esi esili tikino bamosusu andimaki ntango ngonga na ngongulu ekosila tokokende na kembo bongo nzambe ya kobaluka epai bana Israel ekozala mwa mongongo mokuse na ntango wana mokuse bato bakoyoka liloba mpe bakokoma bandimi wana ekokokisama na oyo elikanaki na ntango na Noe ateyaki ti akotaki deja na arche na mongongo moke lero wana bikuke ya arche ekangamaki ngonga elekaki mpe kasi bato babongolaka mitema te liboso totanga liteyi ya ndeko Branham natanga likomi tozwango na Apocalypse 22 molongo ya motoba ya mibale baloma ya zomi na moko Apocalypse 22 molongo ya motoba mpe alobi na ngai maloba oyo ezali ya solo mpe ya solo kolo nzambe ya milimo yeni moto atindi manzelu na ye mpo na kotalisa basali na ye makambo oyo ezokoya kala mingi te talani nazoya kala mingi te apambolama oyo azokobatela maloba na lisakoli molongo mwambe ngai Yohani ngai nayokaki yango mpe namoni makambo yango
ntango namoni nayoki nafukamaki na anzelo oyo alakisanga makambo oyo mpona kogumbamela ye kasi alobi na ngai te nazali moko lokola yo ya mosala bandeko na yo basakoli baprofete na baoyo baza koloba maloba mokanda oyo yo gumbamela nde nzambe yo tiandanga na maloba ya masakoli oyo pamba te ngonga esi ebelemi kasi oyo azokokoba kozanga boyengebeni akoba kasi oyo mpe abindolisami akoba na kombindolisama kasi moyengebeni akoba kosalela boyengebeni po akoba komibulisa basantu bakoba komibulisa lifuti na ngai eza na ngai elongo mpona kopesa na moto kolansa misala na ye mpe koleka passage oyo eyebani malamu obaloma 11 molongo ya 25 ndeko nalingi teke bandeko boyeba te mabomba oyo bomitala te lokola boza na bwanya un endurcissement est venu sur une partie d'Israël. Koyesama motema ekenze eyaki na eteni na Israel tikino mobimba ya bapagano bakota na bokonzi ya lola boye Israel nyonso to akubikisama ndenge ekomami. Je ne vais peut-être pas m'étendre davantage sur cette parole. Peut-être que les questions qui se posent leur réponse d'elles-mêmes ou à travers ce qui na oyo tokotanga ce matin nous sommes arrivés à page 33 tokomi na lokasi ya tukumi satu na misatu boye nalingi na banda kotanga na eteni ya mibale ya page oyo ya 33 lokasi oyo 33 il n'y a qu'un seul chemin toza bobele nzela moko nzela ngo nde Kristo la parole Kristo ye aza liloba en vous et qui confirme comme frère kati la bilo qu'il a promis oyo tatola oyo alaki mpona ngonga oyo boyebi yango arrêtons-nous un peu. tozela nanu moke Dans le premier cantique nous avons chanté na luyembo ya liboso toyembi bénédiction tombe. ke mbula na mapamboli Ce n'est pas la pluie qui importe eza koyaka semence. kasi ezali mbula kaka ya pamba te eza nde momboto C'est chaque semence qui se trouve dans bongo le sol mbula tout comme le soleil. ekokweyaki likolo momboto eza na mabele lokola mwesi ntango mbula ezokweya mpe mwesi ezokongala eza eloko ya kitoko wana mpe bamatiti na mabe bazosepelaka na mbula moko wana yango moko wana mpe ezokweya na bamatiti na mabe ezokweya mpe likolo na bayengebeni ezali malamu ndikola nkolo Yesu alobi yango na maloba likolo na ngomba esengeli tosenze ete momboto na malamu elonama na mabele na mitema na biso amen wana nde eza na motuya na kotangela bino ndenge ndeko Branham azolobela yango de frère Duplessis. Ndeko Duplessis. Très rarement, peut-être en 33 ou 35 ans, mentionné des noms. Batangi kombone mbala na mbala. Ce nom pour une raison très précise car azaki kotanga kombo na ye grande confession. Ezalaki boyokani La photo de Duplessis kati na makanisi na bango. Nazotalisa photo ya ndeko Duplessis oyo atelemi mususu atelemi
peux chercher. Mais ntango wana etalisami awa na kolukila bino yango pourquoi mpona nini un pentecôtiste connu mondialement pentecôtiste oyo ayebani mokili mobimba notre chef azokoma mokanda cela a été fait oyo certains d'entre vous wana esalami reçu mpo te bamosusu kati na bino bayambaki mpe yango lors d'une afandaki kote ya pape et a dit que c'était très spirituel. alobaki ke maloba pape ezalaki C'est spirituel vraiment le discernement de l'esprit. oyo ezali bososoli ya molimo Vraiment, on a dit l'esprit du Seigneur toloba est présent. mokolo molimo na nkolo ezalaki wana ezalaki solo na molimo À la page 33, na lokasa 33 l'avant-dernier paragraphe. liboso ya paragraphe ya suka als geistlich bezeichnet und es ist Combien de choses sont absolut seelisch dites spirituelles und et elles sont charnelles. ebele ya makambo balobi yango spirituel zuka nde eza ya nzoto wo kann es geistlich sein? Où Nur da, et quand est-ce que ça peut être spirituel? ntango nini kozala ya molimo Seulement là où l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, bobele le wapi peuple de Dieu, wana moto na nzambe na nzela liloba na nzambe spiritualité ou la mienne, Wana. une véritable distinction. yango wana nde tokoki koloba te wana maloba molimo Véritable parole de Dieu. ezali kaka bobele epai wapi liloba na nzambe eza L'impression de se verser dans la bénédiction de Dieu et de puiser à la bamosusu source. bazokanisa ete baza koseberise na mapamboli na nzambe Frère Branham a-t-il mentionné Matthieu mpo na nini 24, ndeko 24? branam atangaki matthieu 24 24 Choses seront si proches makambo mibale ekokokana bobele baponami nde bakozengisa te l'accent était mis kasi pete esete ebetami très spirituel. Vous savez, na koloba ete oyo maloba nango ezalaki spirituel j'ai presque peur naza na bobangi qu'ils se sentent plus spirituels que les autres. bato bazomiyoka spirituel koleka bamosusu Derrière cela se cachent des esprits. zuka nde na nsima wana makambo mabe eza emilimo ya mabe ezali kasi molimo na nzambe te moto aza mpenza ya molimo Personne de haut akotala moto oyo aleki bamosusu te n'adhérera pas comme spirituel. Elle se sentira misérable devant la face de Dieu. akomi mona moto na mawa liboso na nzambe wana nde moto aza ya À molimo la page 34, premier lokasa paragraphe. ya Si tuku misato na mine considérez cela soki attentivement, bomoni yango na lombango dem Worte Gottes ici, le ainsi dit le Seigneur, c'est conforme à la parole de Dieu, ce que les oyo elobi nkolo ekokani na liloba na nzambe avec précision, molimo santo asili koloba yango les nations, le développement technique et tout makambo oyo ekolekana na mabota voyons ici. tozomona yango awa développement technique wana etikali kokosama te Comment cela prend forme. awa tomoni ndenge yango ekomi kokokisama Deuxième paragraphe, citation. J'ai prédit à l'époque que le temps viendrait, nalobaki kala ce concile œcuménique Ke deviendrait ngonga finalement ekoya. la marque de la bête. oyo conseil ekimeniki oyo ekokoma elembo na nyama Il en sera ainsi. ekozala mpe bongo Je l'ai vu de mon vivant. namonaki yango ntango nazalaki na bomoi Protestants tombent par Ba- millions. baprotestant bazokweya Pourquoi? mpo na nini C'est ce qu'ils recherchent. baza koluka yango Aveugle. baza baya lolanda Au du paragraphe, je sais nayebi que cela me coûtera la vie un jour. nayebi ke oyo baloba nazoloba bakoboma ngai mokolo mosusu Ici. Mais ici, kasi awa la vérité, solo und dann erzählte hier eine Schwester elle est révélée. einen Traum. Elle est awa révélée. solo emonisami ezotalisama C'est un rêve qu'elle m'a envoyé. Elle a raconté avoir vu Sich comment est-ce que darauf vorbereitet, la communauté religieuse se, les Amonaki. communautés religieuses se préparent Ndoto. en secret à me tuer. ndenge Un jour, lorsque bato na je bosambeli-sambeli bazomibongisa mpo te baboma ngai j'entrerai, des coups de feu seront tirés. Mais elle a dit, l'esprit n'a pas dit maintenant. L'esprit n'a pas dit que cela se passerait déjà maintenant. Cela viendra plus tard. amonaki ke Arrivera plus tard. Et depuis ce moment-là, je ntango l'ai wana tout de suite remarqué. Depuis ce moment-là, minduki frère Branham a elingaki toujours dit que kobeta cela se
passerait dans la voiture. Il ne connaissait pas les détails, mais il a toujours souligné que sa peine aurait lieu serait dans la voiture. Nous voyons bien que cela s'est produit plus tard, un peu différemment de ce que la femme avait vu. Et peut-être en arrière-plan. Nous devons laisser cette question en suspens pour l'instant. Quelque chose qui nous touchera certainement tous si nous croyons et avons reçu ce que Dieu a dit. Citation. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Hébreux 6. Pour ceux qui ont reconnu la vérité, refusé de marcher en elle. Il n'y a plus possible. Voyez, il y a une limite. Parfois, la vérité est présentée à une personne pour la dernière fois. Refuse de l'accepter. Il n'y a plus rien au monde qui puisse ce sont là aussi des paroles très graves. Nous en avons pris conscience, non seulement depuis hier, déjà, nous avons compris que Dieu a parlé que toutes nos interprétations que la dernière parole de Dieu yango nde esengeli etikala na suka makambo nyonso o nyonso etikali esengeli etosa boyebi malamu. Vous avez peut-être et moi aussi lu des livres ou des parties, des passages traités, les gens ont discuté et l'un dit l'autre dit il n'est pas éternel et je passage de la Bible teste tous qu'il est éternel et souvent passage na Biblia ezotalisaka nyonso ezali ya seko na seko nyonso to oyo ebandaki na ebandeli yango pe kusuka alobi lifelo ezwaki na ebandaki pe ekosila pe esalama mpona ba angelo na zabolo ntango otali likambo mo pembeni bomoni ke balimboli bazalaki na kokoso oyo toza nango lelo mpona kolimbola malamu na koloba yango na mokota mosusu balimboli nkombo yango eyom oyo eza koloba ngonga ya temps ya suka te awa ekomami boye bakomi ya seko na seko. Ndeko Branham nyonso wana eza malamu kasi nakondima leo te pamba te awa ekomami awa boye boye kasi tomeke yango utakala na ndimi oyo nyonso tu elobami kasi ata nakokusosola yango malamu te mpona ngonga oyo kasi na motema na ngai nazondima yango nazwi yango na ndimi yango mosusu epesa ngai mawa makasi yango wana nde na milengeli kozala na keba awa balobi ke mondelo ezali mokolo mosusu solo ekotalisama mpona suka soki aboyi yango oboyi koyoka yango kolandisa liloba na baebelo eloko mosusu ekozala te na mokili mpo ke oyobikisa yo
Jésus est notre sauveur. wana tondimi ete yesu azali mobikisi na biso. Rapport nini ezali mpona bosolo ya solo na elimo na biso? Soki molimo na nzambe eyesi biso sika ete liloba na nzambe eza kati na biso, nzambe akofongolela biso liloba na ye, molimo na nzambe ekotelemela liloba na ye te. Oyo nyonso to ezokotelemela liloba na nzambe euti mpa na nzambe te, kasi na nzambe esengeli tomona yango polele mpe tososolo yango, toyebi malamu ete mondelo ezali oyo emonisamaka te na baoyo bakoteya bango liloba na nzambe bazokoyamba yango te. Paul alobaki na nkombo na nkolo, azalaki sembo, atalisi biso yango ntango alobaki mokolo moko boye, wana ngai nde moto nazoloba eza nkolo te. 1 Corinthiens mbala mosusu Paulo alobaki ezali ngai te moto nazoloba eza nde nkolo. Azalaki sincere na motema na ye mpe na lotomo na ye, atalisi polele te ntango ezalaki nde nzambe azoloba kati na ye, epi ntango ezalaki nde ye moko azoloba. Abeti sete ndenge nde Branham azoloba, mwasi na libala azali ye nde moto asi abeti sete. Mutu ya sete esengeli ekota penza mpona eloko esimba, soki bongo te ekosimba te. Il a toujours choisi ces exemples. Azwaka bandakisa wana 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Il est dit. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Quelqu'un croit être prophète. Soki moto andimi taza musakoli asosola oyo ngai nakomeli bino ezali motindo na nkolo, kasi soki moto aboyi yango ye mpe bakoyeba ye mpe te. Amen. Wana mpe ezali liloba na nzambe, esengeli ayeba, esengeli ayeba yango, eza teke akoki, esengeli wana eza motindo ya nkolo. Soki moto alingi kososola yango koyeba yango te, wana ezali na bonsomi na ye moko ya bomutu. Soki aboyi koyeba yango ye mpe akoyebana te. Na malimbolo oyo ndeko Branham azotalisa biso bosolo endimami bobele na baoyo bazi ya bosolo. C'est vrai. Toki kondima yango mpona koselela nzambe na biso na motema ne mobima. Ntango Yesu azoya azokota, ntango mosusu oyo aza na raison, ntango mosusu oyo makanisi ne nono biso bongo te. Nyonso wana esengeli esila, makambo ya tembe esengeli esila. Toyebe ete na liloba na nzambe ya suka sous le message du dernier ange. Oyo ya eklesia na ntango ya suka. Nous arrivons maintenant au sujet direct. Tokomi na liloba. Le ministère de Jésus consiste mostomo ya Yesu Kristo ezali na biteni misato. Boyebi yango bokeba, soki bino bozalaki solo na mitemo na bino bosala bokebi. Eteni na yambo ezala kobikisa bato na maladi, wana akomaki moto oyo balingaki na bato nyonso, kobikisaka bato na bokono. Bato banso balingaki komona ye na kati ya lisanga na ye, kasi mokolo mosusu atelemi akomi kosakola pote azalaki liloba, azalaki mosakolo oyo Moshe alobelaka. Ayebisi bango ndenge nini azali kosala, akomaki populaire
balingaki ye lisusu te wana ezalaki eteni na mibale ntango akomi koteya liloba na Nzambe. Je me demande si c'est encore vrai aujourd'hui. nayebi te soki yango eza solo lelo oyo. Le premier, la guérison pour tous. ezali Le deuxième, ya liboso lobiku pourrait être ya mibale Jésus seul, donc Jésus seul, ou Belzébus. bako kobenga ye yesu oyo ubie mokonzi ya bademo Même chose à l'époque. bazali kosala makambo moko moko wana na ntango wana. Dans le même type de personnes. Des personnes Yes. condamnées qui ne pourront jamais être sauvées. bato oyo mibale bakweyisami oyo bakoki kobikisama te oyo basili kokweyisama yambo mwana na libunga Yudas Iscariote. Bien sûr, souvenez-vous, Bokanisa. très religieux, mais Kasi. il n'a pas pu aller jusqu'au bout. azalaki très religieux kasi akokaki kokoma mosika te na sango En accepter une part, akoki kondima teni ya sango supporter le reste. kasi akoki kosiporte oyo etikali te. Nous avons ici une déclaration très forte. toza oyo na Vraiment, liloba cela me fait même mal ya pasi de devoir lire cette ezosalanga pasi mpo natala likambo oyo nasala yango comparaison que c'est écrit et je ne l'aurais jamais prononcé de ma vie. oyo bakomi nakokiki koloba yango te na bomoi na ngai Sachant qu'elle serait nakoyeba ete ezali liboso na lisanga oyo nakoyeba ete bakoenregistre un yango homme de Dieu. moto na Nzambe L'inspiration du Saint-Esprit. nakopemama na molimo nsantu alobi Citation. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout kasi avec le message. Jusqu'à la fin akendaki avec le ti na message. suka te na sango Parti, azwi bobele il n'a pas pu eteni supporter le kasi akoka kosiporte sango yango de te. quoi il s'agit ici. boyebi nini yango eza Entre nous, toza kati na biso awa ce qui concerne les autres, oyo etali bato tous mosusu l'accepter. tokoki kondima yango Cela nous répondons oui. wana tozoloba iyo amen aleluya komisama Nzambe mpo soki etali Qu'en bamosusu est-il de ce qui me concerne? kasi boni oyo kotala biso Personnellement. oyo ya biso ezotala biso Oui et amen. tokoki mpe koloba iyo Que les boye croyants sont réprimandés pour leurs vêtements. tolebi bandimi bapemeli bango mpona elatili na bango baloba lisusu amen Telle ou telle chose est mise en ntango likambo boye etalisami polele amen ezoyokana makasi faible. Mais Casse. Dieu fait attention. Nzambe azosala na bokebi Dieu fait attention à ce que Nzambe nous faisons azosala avec na la- bokebi avec la parole. qui na oyo s'adresse biso tozosala mpe na liloba na ye Dieu ne s'intéresse pas à Nzambe la réaction akotala te lorsqu'il s'adresse aux makanisi autres. na ye ntango azosolola na bato Nzambe azomona reaction na yo ntango azolobela yo Dieu voit ma réaction. Nzambe azotala reaction na ngai ntango yo azolobela ngai De quoi il s'agit? kasi eza nini yango D'autres sont interpellés. ntango bamosusu bainterpele bango Quitter. bakoki kolongwa boyoko bakutani Penser à nous-mêmes. Ils l'ont bien mérité. C'est bien que cela bango bazoloba oyo mais cela ne signifie pas pour soki etalaki bango te wana bazosepela me soki etali bamosusu bazoloba kaka ke wana bazosepela te me soki Nzambe azolobela biso wana etali yo na ngai wana etali biso touche le point qui doit être touché dans azosimba notre vie. mokonzi oyo esengeli esimba bomoi na biso Dieu voit notre wana nde Nzambe azotala sasa ye mpe makanisi na biso comme il est dit ici, ndenge elobami awa aller jusqu'à un certain esengeli kokende tina mokonzo moko jusqu'au bout. tikeno na suka tikeno na Et suka je crois de tout mon cœur que na debi na motema na ngai persévère jusqu'au bout. Ceux qui peuvent accepter la correction divine jusqu'au bout oyo soient bakokende ti suka oyo bakokondima ete bakorige bango ti suka wana nde l'individu, peu importe alima ou quoi, ekozala c'est ceux-là qui seront couronnés. Nous sommes assis sous le coup de la parole de Dieu. biso tofandi L'écouter. na boyoki liloba na Nzambe L'accepter, la po recevoir. tondima yango tondima yango Nous tous biso qui banso avons des enfants, biso toza na bana il est difficile de eza les pasi
discipliner. Pona kopesa bango etumbu. Nous devons nous faire des reproches lorsque nous Soki n'avons toyebi pas bien biso moko ndenge nini tokoki corriger biso bien bana na biso. Mais notre Dieu, Kasi nzambe na biso Père fidèle, aza tata sembo. il n'a pas de favori. Atalaka oyo te oyo boyi te. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Eza bongo te nzambe nde asalaka. Et bien, ça ira. Et ça n'ira pas. Nzambe bongo te. Tango zo boye kosimba boye epa na nzambe kosimba bongo te. Epa na nzambe loko za polele Tout fils qu'il aime, mwana nyonso to ye alingi akopesa ye etumbu. accueille. ist ja schon etwas anderes, Et als cet nur ein accueil Kind geboren werden. est déjà autre chose que le simple fait d'être né. Le châtiment ne commence qu'après la naissance. La lettre aux Hébreux nous montre clairement qu'un fils a été désigné comme héritier à un certain moment, à un certain Totalisami polele ke eza te ntango yo obotami te tomoni ete na age moko nde mwana akoponama lokola mo héritier. Also, das le grand héritage. Il s'agit donc de pouvoir Ntango etali mpona kosangola libula na nzambe oyo ya Kristo nde wana likambo eza na Lukasa 38 alobi le ministère de Jésus était si merveilleux. lotomo ya Yesu ezalaki na mutuya ntango azobikisa bato na bokono Il rendait la vue aux aveugles. azokopesa bomoi na ya lulanda À trois quarts. wana ebele na bato baza kolanda Mais un jour, kasi mokolo il s'est mosusu retourné et a dit abaluki alobi deux vipères. libota ya nyoka Gardez l'extérieur de la coupe. bozosimba libanda Mais à bomona lokolo boza l'intérieur, basantu zuka nde na kati na mitema na bino boza eloko mosusu te kaka libota ya nyoka et que l'organisation a été condamnée. ntango abimi alobi ke mabongiseli ekweyisami bango tu babalukeli ndeko Branham babwakisa ye babaki ye na ekulusu bokoki koboma lotomo te ezokoba kaka na kosala bokotia bomoi bolongoli bomoi ya motindami kasi ezali sango yango ezali bokoki kotia bokoki koboma motindami kasi na sango bokoboma ngo te. Amen. Totangi lelo na tongo sango oyo ekoya yambo na bozongi ya Kristo ya mibale kasi motindami aza te kasi sango yango eza yango oyo ezokoma polele. C'est vrai. Inestimable et nous comprenons bato mpe bazolinga ngo mpe te toyebi nzambe alingi asala na ye mosala wana sango ngo ezalaki ya koteya na babunga Il a prêché aux âmes en enfer qui n'avaient pas accepté la grâce. Ateyaki bamiele oyo ezalaki na lifelo oyo bandimaki ngolu te oyo bakabwani solosolo na bozali na nzambe atalisaki bango ye azalaki pamba te nzambe aponaki ye bongo nayebaki soki lotomo na ye ekokende bongo na mikolo na suka. Comme il a été dit, ndenge elobamaki lokola tata atindi ngai ngai mpe natindi bino Jean 20:28 bokosala makambo nga mpe naza kosala kasi bakoki kobikisama te mpo babwakisaki ngolu ezalaki etenine ya misato pule na yambo ezalaki guérison ya maladi. Deuxième poule ezalaki lotombo na ye ya kosakola. Troisième azalaki oteya na bato babunga. toza wana likambo oyo tokoki kobosana te mpe tokoki kotika te boye na lopete nyonso ata towumeli na likambo ngo te
laisseront simplement tel kasi tokotika ndenge elobami le dernier entre dans l'église tikino moto ya suka akota na eklesia na nkolo tolobaka na ntango wana nde enlèvement akoki kosalama moko ya suka akoki kokota eteni ya suka komibongisi ya suka mpe ezali mosala ya nguya katikati na baoyo bandimaki bango nde banetwami konetwama ekoki kosalama te soki yango esalami te na ntango ya suka na mbele ya suka nakanisi tolobeli yango awa na kolobaka ete eteni ya suka ekoki kobanda lokolo oyo ya suka nano abiengami te tobetaki yango sete awa na réunion ya Pâques awa tolobaki boye yango ekosalama batei mosusu baversion mosusu etikali oyo esengeli nalobelango soki osali yango te yo okokata mondelo oyo okozala na posa lisusu okoya kosala oyo eza sembo te oyo ngai nalobi ezali eloko moko ndeko mwasi mpe mobali bososola malamu oyo elobamaki bokokatisa mondelo mpe okozala na posa lisusu te ya kozonga bokokoba ya koyoka sango kasi bokondima yango lisusu te eza esango esengeli te yama lisusu na baoyo babunga libela bakoki lisusu kobikisama te bosi bokomi na eteni wana ata mosusu oyebi yango te ozobika na esengo zuka nde oza na bomoi yoka bato babwakisi sango liboso ya kokanga bikuke esango eteyemi na bato oyo bakweyisamaki liboso ete ye asopa bosawa na ye awa makambo mibale ezali kati na maloba wana baoyo babakisi sango ya ntango liboso te ya bakanga bikuke na ebandeli kasi liboso ete eteni sekonde ya suka elela boyoka baoyo babwakisi sango liboso ya bikuke te ekangama te. Il y a un tiret, l'évangile a été prêché sango malamu eteyamaki na bato bakoyisamaki liboso ete bango balimwa miséricorde qu'ils aillent sans miséricorde bakende kozanga mawa na nzambe au milieu du paragraphe. Est-ce pour cela que la colonne de feu est apparue là? ezali mpona bongo likonzi na moto ebimaki Les femmes sont ainsi réprimandées et renvoyées à la basi bapemeli bango na esika esengeli ya bango na kati ya sango oyo prennent position avec les dominations bato oyo bazozwa bobongisami na bibongiseli kokende kosenga bango ete esengeli kotelema ngwi na kati ya liloba parfaitement confirmé qu'il est Dieu, bote nzambe ata tola ete azali nzambe ezali moto te lokola ngai nazangi instruction tokomi na eteni oyo troisième poule eteni ya misato mpona baoyo babunga libela
biteni misato ya liboso boteyi ya liloba ya guérison ete ya mibale aza kolobela bango polele koloba na oyo esengeli eloba na ntango wana baluki na baoyo zomi na mibale alobi na bango bino mpe bokei te wana nde liloba oyo na motuya o petelo alobaki nkolo tokokende wapi yo nde oza na maloba ya bomoi ya seko kasi maloba na seko ezalaki na maloba na nzambe wana bato oyo bazolanda yesu oyo babikisami bapambolamaki ntango bazozwa liloba na nzambe ata eza kokata bango na mitema kasi bazokoyamba yango bazotika yango ekabola milimo mpe na elimu ndeko Branham aza kozongelaka maloba oyo na mokanda ya Hébreu 12:4 liloba na nzambe ezali lokola mbeli oyo basebisi ngambo na ngambo ezokabola elimu na molimo oyo nde esengeli emonisama oyo ezotalisa nini yango eza kati na motema oyo balingi yango bakoluki ete bamona yango na babisiki ya baluki makabo bakarismatike kasi oyo kuta epa na nzambe esengeli yango eyamba liloba kolo alobi liloba na ngai ezali molimo mpe bomoi Jean 6:53 moto ya mais seule la parole est esprit et vie si nous l'acceptons. Moto ye moko soko amimoni boyo kasi aza moto molimo kasi liloba yango moko eza bomoi mpe molimo. Citation. Se pourrait-il que cela arrive à son terme, là où cela s'achève, comme une pyramide, à travers Luther, Wesley, Wesley, la pose de la pierre de fête. Serait-ce cela? Wana si c'est le cas, soki za bongo biso toza wapi? Nous ne pouvons pas approfondir ici la parole avec la pierre. Toko kota na motindi to liloba na o etali libanga ya suka. Ndeko Branham azoloba boyi. Se pourrait-il que ces deux choses makambo mibale ezolekana etalani na ntango ya suka na gamusu bosangani ya mwasi na libala na mobali na liloba na ye esangani na mokonzo moko kotalisa molimo na ye na ngambo mosusu tokomona lisusu moto akoya kobakisama te ngonga ekoya oyo azali mbindo akotikala bobele mbindo oyo aza libanda akotikala kaka bobele libanda oyo asuka akokota na eklesia toyebi sango oyo esengeli esakolama bokonzi na nzambe koto limboli ezali sango na bonzambe ezali sango bato bainvente te makambo manso tu ekozala mpona bokonzi na nzambe ekozanga eloko moko te ata eloko moko ya motuya te esengeli ezala esengeli eteyama na mabota manso mpo na litato bongo suka ekoya ndeko Branham na bisango ekotambola
mokili mobimba. Encore le cas. Aujourd'hui, nous regardons en arrière. Lelo oyo eza bongo te. Tozotala nsima. N'est-il pas encore allé? Wapi akei lisusu te. Nzambe asenzeli ete sango oyo ekende ntina basuka na ekeke ya mokili. Na bazi sikoyo na ndeko oyo azalaki awa atatoli biso ke ayokaki baémission na Kazakhstan 4000 km bato bazwaki matei na mikaba ya mpe batambwisaki yango ti kino bazokende kaka na bandako na bandako koyokisaka mikaba wana nini yango liloba na Nzambe ezopanzana mbele na suka ezokwena baoyo bazokobyanga bango bazokoyamba bango tikino bakoma na botiami ya libanga wana mosala nyonso to ya lisikoli. Amen. Esukisami nalobi tokoki koloba yango te wana nde bosukisi eteni ya suko Nzambe akosala bolingo na Nzambe oyo komonisamaka Kristo Yesu oyo komimonisama kati na mwasi na libala. Amen. Nakanisi eza eloko moke mpo na Nzambe wana ezobongola motema na nga na oyo ya yo koloba lelo oyo nakomi ekelamu na sika toloba te lelo nakomi tia na kanda te koloba malobo wana kasi tosi tolobi yango mbala na mbala kasi eloko moko ebongwani te. C'est vrai esengeli tobika na Nzambe lokola Jacob. C'est vrai oyo abundaki tikino Mose etelemaki mpe ayamba butu na loketo manso ebongwani na ki Jacob akoma Israel ye wana elonga epesemelai na ngolu. Ekozala bongo soki za bongo toza wapi lelo sasa hivi Nzambe abongonaka te akopesa biso coup de pouce na molimo po te aloba wapi toza. Ezali likambo yango ata toza lokola ndenge tozalaki bokoki kokende osili mpo na yo bozali na eteni na bato oyo baza libanda ntango mwana na pata azwi buku soki yo nano obongwani te awa Nzambe azointerpele biso azolobela biso soki tosili nano wana epuis soki tosili tokomi na esika oyo tokoki kosala te ata tokozala liboso na Nzambe nini yango kozala litoma na biso. Eboye ndeko Branham alobi kopesa coup de pouce na bozali na biso wana etali ngai wana etali yo apesa biso mo coup de pouce na bozali na biso. Nzambe apesa biso yango apesi biso ngolu na ye po te toganga liboso na ye te na motema na biso mobimba toloba nkolo yokelanga mawa tala eloko moko ekobulungelekasa biso ezali koloba kota na sika eza mabina na molimo te ezali komikaba na lisanga te ezali bongo te toyokani biso banso kete na mbuma na bango nde tokoyeba bango. Ici, il est dit le fruit de l'esprit. La science chrétienne surpassait chacun d'entre science chrétienne dans ce domaine. Bakokolekisa moko na bongo na bino na makambo nyonso tu me na kowanga na kete Yesu Kristo aza Nzambe te. La parole vivante nyonso wana eza liloba na bomoi awa likambo etali na liloba na bomoi oyo makambo nyonso tu ekoki komonisama okokolinga
oyo kanisi na mutu na yo aussi chaleureusement et profondément que possible. Et celui qui n'est pas fait sur mesure pour soi, oyo on le mpe déteste aussi. asalelaka mpo na yo te ozochola ye Et là, quelque chose ne va pas. wana eloko moko esimba C'est te de la tromperie. wana eza L'amour de Dieu est lolukuta même un amour pour bolingo na celui, nzambe notre Seigneur, qui a ezali révélé l'amour de kokanisa Dieu. nkolo na biso atelisi biso bolingo na Et est nzambe intervenu en faveur de ceux qui Aye. ont fait du mal. koya komitalisa na baoyo basali ye mabe Tout cela, wana nde tozokuta eyano na makambo nyonso ezali liloba peto nde la ezobongola parole écrite. liloba oyo ekomami Prendre la Bible en main et dire okosimba biblie na la maboko parole de Dieu. oyo olobi te oyo nde liloba na nzambe La prendre, oui, la parole de Dieu dans la liloba na main. Et nzambe la parole de Dieu sur ses pages. liloba na nzambe likolo ya makasa oyo kasi ezali mosika na kozala liloba na nzambe oyo nzambe afongoli yango oyo ezali pole kati na mitema na C'est biso cela qui importe maintenant. La o wana parole nde eza na motuya de Dieu liloba oyo ya bomoi également révélée. Et oyo c'est efungwami le etiami Saint-Esprit. ndanga Je continue à lire. nazokoba na kotanga C'est cela. yango wana nde Vous avez seulement fait attention. soki bosalaki bokebi C'est le Messie. azalaki nde C'est la mesi parole vivante. ye azalaki liloba na bomoi na nzambe Si l'Esprit de Dieu soki molimo na nzambe dans un homme, aza kati na moto une femme, ata mwasi alors la parole boye vit en eux. liloba eza kongala eza bomoi kati na bango Battement de cœur eza près des kobetama ya motema la parole du eza Seigneur kwamba te liloba na nzambe ezoya kati na bango parole bazali liloba des lettres écrites qui sont lues ezali te mikanda ekomami bato bazotanga yango partout te troisième poule pourrait-il boye être en cours, mais troisième poule ekozala ncour c'est le battement de cœur ezali des bobeti prédestinés. ya motema nde nzambe akanaki liloba na bomoi oyo efungwami na nzambe Ton poule et le mien dans ton cœur. ebotami na motema na yo Mien. na ya ngai Tout part d'ici avant de pouvoir sortir. nyonso ezobandela na motema liboso ete ebima Et cette parole révélée par Dieu, liloba efungwami na nzambe le bâtiment ezosala na motema des prédestinés. ezobeta na motema ya bato oyo babongisami yango Croyant et la parole pour mondimi les croyants. eza liloba mpo na bandimi bandimi bazoyamba yango liloba efungwami bazoyamba yango yango ezosala kobetabeta na mitema na bango En effet, le centre motema yango nde ezali moboko na nyonso nyonso ezobandela mobele na motema ton cœur. nkolo alobi pesa ngai motema na yo amen Avec laquelle nous argumentons. Et il na ne motema veut pas que nous cherchions nde ici tozokosa pour nous soustraire à cette toloka parole awa qui boye na nous boye est te présentée. tolonga liloba oyo batalisi biso te Mais Dieu kasi veut que nous nzambe restions silencieux alingi et que tofanda nous kimia restions assis debout tofanda devant les paroles qui nous présentent. liloba oyo azotalisa biso Nous disions, ete Seigneur, toloba ete à me dire, Kolo, nous pouvons olingi koyebisa ngai nous nini chercher d'autres passages de la Bible. toluka bapasage mosusu na bibli te kasi nzambe alingi kosala biso mabe Tout ce qui a été dit na maloba nyonso to elobami d'être le cas. Dieu voulait te aider. nzambe alingi kosunga biso À la page 47. toyoka oyo elobami na lokasa toko L'épouse est scellée en mwasi na libala atiami ndanga na kati ya Le kristo membre a été racheté. eteni ya suka basikolaki yango C'est dévoilé. Et encore makambo d'autres mosusu choses ebimi sur polele lesquelles nous ne pouvons pas, makambo nous ne mosusu voulons pas nous attarder maintenant. tokoki koumela kolobela yango te L'épouse est tolobi scellée awa en mwasi na libala atiami ndanga na kati na kristo faut revenir au commencement. esengeli kozongela na ebandeli Insister sur cette pensée ici. omoni obeta sete likolo ya likanisi oyo na ebandeli Un commencement divin. eza ebandeli ya bule Sans mélange. kozanga sangisa Différentes personnes bato sont ebele arrivées avec différents baye mpe enseignements. na makanisi na bango na malakisi na Les bango décisions ont dû être prises, mais le commencement kasi était un na commencement ebandeli divin. ezalaki ebandeli ya bule kati na libota na ye Fin sera une fin suka mpe divine. ekozala mpe suka na bule na libota na ye
kobenda na bendana te, koloba loba te. Ohne Besserwisserei, ohne alles. Amen. Ein Herz und Sans vouloir avoir raison. Koluke te ozwaka raison. Un amour divin les Bo elimo moko bolingo na Nzambe répandu dans nos cœurs par bolingo na le Nzambe Saint-Esprit. esopami na mitema na biso na nzela molimo santo. Ndeko Branham akomi na suka nga mpe ndenge nakoma na suka Quelques chants, quelques cantiques, il aliyembi baluyembo moko alingaki koyemba nsima na Matei alobi l'exprime dans la prière. azolobela ngo na malombo Que j'avais quand j'étais enfant, vision namonaki je voyais les gens ntango dans nazalaki cet mwana état. moke Je pense nabanzaki l'enfer. nakanisaki Si lifelo la grâce avait été lokola retirée de la terre, ngolu que esi l'enfer elongwaki deja na mokili ete ici. Et les gens lifelo sont dans cet état ekomaki boye bato oyo baza na kati etelemeli oyo ya somo na bondeli yo mpo te yo Nzambe osopa mapamboli na yo na eklezia oyo eponami mpo ete bayamba amen lotomo ya litatoli mpo na baoyo babungi libela awa toza na eloko moko tokokoba te awa ndeko Branham nazobondela L'église est libre. mpo na eklezia Combien de fois il dit, je ne m'adresse pas seulement à vous. nazoloba na bino te kasi nazoloba na eklezia na nkolo na mokili mobimba Où ces bandes vont même dans ce bamikaba oyo magnétique ekokende awa azobondela mpo na eklezia oyo eponami ete Nzambe asopa molimo na ye likolo na bango mpo te bazwa lotomo ya litatoli eza lokola Lot Noe azalaki nango lokola Jésus azalaki nango totia mandanga na bokonzi na Nzambe totatola na Yesu Kristo kasi ya ndenge moko lelo mpe libela na libela mpe seko na seko. Accorde-le, Seigneur. Pesa biso nkolo Accepte nos prières. yamba malombo na biso tosenga yango na kombo na Yesu Kristo tobondeli yango na kombo na Yesu Kristo tokota lisusu na detail te biso toza bato te tolingi kolimbola. Vous savez que vous ne m'avez jamais entendu prêcher sur des paraboles, jamais. boyebi malamu ete jamais nateya likolo na masengeni naza na posa ya koteya oyo eza polele oyo ntina kolimbola yango eza te nakoki koteya oyo eza polele oyo eza mpe na bokeseni oyo esengeli elimbomama totika yango bobele na Nzambe akosala yango na ngongo oyo esengeli na ngolu bomoi na biso liboso na Nzambe toloba nkolo nkolo naza wapi liboso na yo ntango yo kozonga nakobelema mpo nakotana na nkembo. Haleluya. Oh. tobatia mindanga na molimo santo tolobi yango tosukumami na molimo bobele liboso na mokili esala oyo bakanaki babika mbongwana na nzoto mpe na konetwama bango nde bakotia mandanga. Amen. tolingi kozala na eteni ya yambo oyo tia biso na mawa na kati na mitema mpo tobanda kolela kolo alingi koyebisa biso lelo bana na ngai naza na makanisi malamu mpo na bino. Merci. nakoki kotika bino bongo te kasi bozwa na motema na bino oyo nayebisi bino. Amen. wana osimbi biso mitema eloko moko etikali te koke kobondela yo na motema na biso mobimba mpo na kosenga yo oyo apesa biso oyo eza ya motuya mpo te tonetwama. Amen.
haben wir den Avons-nous la foi To- et la confiance en toza Dieu na kondima na confiance epa na nzambe expérimenter ainsi et nous montrer üben kann. ete alobeli biso bongo atalisi biso makambo nyonso to nous disons Seigneur, totikala. comment cela va-t-il se passer? kolo nini yango ekoleka na boni Comment nous vois-tu? ndenge nini omona biso Nous dire les uns aux autres. toloba Nous avons ngo pris de sa plénitude grâce tozwi ngolu na ye likolo na et ngolu Dieu fidèle Nzambe nous a asemba conduit oyo akambi et biso soutenu jusqu'ici. oyo akambi biso ntina ngonga oyo Qu'en fait pour nous? awa asalema ebele mpo na biso Ne s'arrêtera pas à akotika te mi-chemin. ke totikala na Il nzela achèvera son œuvre. akosukisa mosala na Ça doit ye devenir une préoccupation wana qui nous esengeli oyo ezala préoccupation na biso oyo ezali kati na motema na biso doit amen Aus dem Wege werden. tolongola il oyo nyonso prendre ya sa mabe place en nous. moko te azwa esika kati na biso Droit, Zu unserem tosala oyo esengeli ezongele na nguya po ete biso mpe tozwa oyo mpe ya biso Amen. que Dieu nous bénisse et soit avec tika nous te tous. nzambe apambola biso banso amen